Bon, moi, il y a beaucoup de choses, bêta masolo, le isa, il y a un autre qui me à lobby. Pas frère Patrick, mon na ebi que frère Patrick a la reconnaissance, a peine la reconnaissance naie, na bande union tout ba longwa, na bomoko ya mboka. Et c'est mieux que la reconnaissance. Là, je vois directement Gilles Mutoto. Ba dadi nyama bobana ba oba travailler na bomoko ya mboka. Chance au Patrick, les frères Patrick, maman pe Sabino, mais boye banagi na potote. Donc, beaucoup de chance quand même à retravailler dans le monde. On a vu que frère Patrick a bien, toujours combattu, mais jamais abattu. On a vu que Babouni ça est trop. Mais vision à bon monde, ils ont moulay. Mini yena mwana ne benu congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ben formation de mosi dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo. Papopi, motoki bala lobi, bota la rabo moko ya mboka merci. Mbote mingi na baye nyonso bazwili bakwe Olanda biso na site na bino oyo bomesana kolanda mingi bomoko ya mboka to lelo to yambeli bino invité moko oyo batu mingi bayebaki ye mais bozwi mwa temps ebele bozomona lisusu te na ba news na ye oyo azalaki nango souvent na nzela internet ndeko Alvin nde tozana awa nde se présenter boye baye bo découvrir ye pour senga kipe moi mingi boluka boye baye yango tozana ye mbote ndeko Alvin. Mbote mon frère. Boni. Lola ezofuta. Lola ezofuta ndenge ndeko Alvin alobi. Alors ndeko Alvin nalingi aussi présenter lisusu pamba te ba o bayeba kiyo na Kazarema, alors bazomona yo susté yebisa so problème ezani. Bon, naïba na komo ya frère Alvin Beya na ba o nyonso to bayebinga na musalo to sa to bana ko sa na Kazarema, nazali journaliste chroniqueur chrétien, na ya ba musicien chrétien, ba pasteur et puis na sa ba mamo mimi sa manaki bonzambe. Donc na Kazarema nazali netike journaliste présentateur ya ba émission, puis na maman mo ke na ya ko comme coordonnateur DG ya Kazarema Kinshasa, c'est ça. Oui, ndeko Alvin a travaillé bongo na site au boyebaki Kazarema, les lois aïsous na site wana te Kazarema. Yango to ekozwa to beta masolo mukie, to yeba vraiment na mozindo pourquoi ndeko Alvin alongwe na Kazarema. Alors ndeko Alvin tandis que to yebaki akomaki coordonnateur, azwa ki bina charge ya ko coordonner site wana o boyebi Kazarema, les lois aïsous kunate. Ndeko Alvin bazo mitungisa mingi bazo mona yote yebisa biso juste likambo nini salo longwa kuna. Bon, problème c'est vraiment etingana longa kuna ezate, c'est juste que na travaillé na Kazarema 4 ans. Donc nazali en bon terme na PDG nanga oyazola na ancien moment na pesi mbote vraiment c'est kazali PDG na CPNA makasi les frères Blaise Manzambi pe na maman na biso Lise Manzambi maman moro bien na pesi bamba mbote bisika bazwani na Kazarema problème mogote s'est passé. Na frère Blaise Manza na maman Lise Manza Kazarema tozali en bon terme. Ndeko Alvin oza bomoko ya mboka bato ebele balanda kango bana poto bana mokili mobimba biso toyoki yo na Blaise Manzambi oza frère ozoloba boza ya kobeba na yebi tozosala basambla po eza télé eza site oyo bato balanda kango mingi ndeko Alvin. Non, on a frère Blaise Manza un problème peut-être on est allé ba miomi quand émission kolobana mais on a frère Blaise Manza tous en bon terme avant que na lo Kazarema na binga vraiment papa na ebi sinon les grands visionnaires PDG na Moussa Nyon tout na yo koli vraiment pas na yo parce que tout ce que je suis aujourd'hui Alvin partout mo ki mobimbazo beta du soleil Alvin ils allaient vraiment
ça va faire on a n'écoutez pas le PDG Blaise Manza ye muta coaching ay non basala musala bo balobaka bo batema libosa caméra bo basala actualité bo nyonso vraiment nazo sala lelo oke mokimo mezo CP nango ezali les frères Blaise Manza na rose ala jamais ingrat envers lui donc nada pour se sentir nada na conviction moi quoi j'étais convaincu que na longa Kazarema après beaucoup d'années on a ça na Kazarema 4 ans nada vraiment convaincu na benga PDG et je crois bien qu'est-ce que PDG Azola je crois bien qu'Azo s'est rappelé ba période mo boy na benga non PDG so ngana lingina lo na Kazarema donc on a signé permission non PDG na lo Kazarema na komi na misala boy na komo travailler boy jamais na ko lo Kazarema net ke bande omsunde ba lo ba signaler te ba lo ba ke lo ba bilobela ba n'importe quoi sur la personne ya Blaise Manzam o ke za ya ngote ya ngonde tema ke na promettre PDG na salene maloba na bengi PDG non papa na après 4 ans on a travaillé na Kazarema na convaincu que na longwa donc na sa na makamusus quoi donc tinde na lo Kazarema et la bénédiction ya Blaise Manzam longa avec sa bénédiction. Alors tango longa ki bongo na Kazarema oyebisi patron na yo ex patron na yo Blaise Manzambi a trouvé ngo comment? Bon, a trouvé qu'il est normal parce qu'il a très bien que na mona makai vraiment trop. Et c'est que PDG azali ayebi que non Alvin mon on a lingara min ngapi na yebi que PDG a lingara vraiment min makas a trouvé qu'il est normal que na manqué respecter na ke ko sele makamute ndenge ke ba misu basalaka donc na lekisi bon moment na PDG le on a PDG na kata Kazarema malgré que ba incompréhension ezanga ate esika na ndako esika ke o vana na famille ba incompréhension ko zanti makamu ko zanga te mais bolam eleka ki vraiment belé pas les frères Blaise Manzami bamaramusuna ko sa boy epesi kanda siliki yepe peut-être que asali il kamobo CP singa été cela te que tinanga na ke no rolobela frère Blaise Manzami bamaramo que CP c'est que comme connuire musala na ozo sala na mokili mobima mais nazaki vraiment reconnaissant les frères Blaise Manzami na singa qui a trouvé que normal et liloba ya suka vraiment ayebisi avant que akata téléphone aloba vraiment nzama pambola na singi na expliquer papa funa longwa na que faut que le journaliste mususu oya très compétent que les kangai blomo ya bona yebisi PDG na ko na suka na kanisa que PDG aloba que non ko asilika peut-être aloba mais neni ko bengo yebisa ko za mona mabe bona boy et l'ora suka avant qu'il akata apparaît PDG non en tout cas merci beaucoup Alvin en tout cas nzama pambola quoi. Est-ce que aloba qui on a mutema vraiment cœur ouvert? Ouais, alors qui ont vraiment un cœur ouvert parce que naya comme après quelques jours après moi c'est maman Lise Manzami na ba journaliste oya Kazarema na c'est nanga mimi oya azola na c'est net moment donc nièce ya PDG ba salelinga vraiment émission quoi ba sali hommage à Alvin Beya pour son départ. Donc c'est l'émission le belinga na ndenge moko ya bien quoi. En tout cas bisona ba PDG tokoma kinetike famille quoi. Tokoma yeso tosuka ka na niveau ya musalate. Donc il y a une grande différence entre être fils et être serviteur. Serviteur aux rendre net que mettre nos PDG nos services pour nos photos. Mais qu'aux à la fils, aux en a pas limite mobo comme aux en angote quoi. Aux a sans limite n'enga na comme qui net na frère Blaise Manzam. Tout comme qui n'est père na fils. De quoi Alvin? Obi na ebi eloko moko batomaye les mingi balongwa ka balobakate balongoi. Neti musicien bon na ebaki yesika longwa ki esiko azalaki ane koloba na longwe te mais naza na mise en disponibilité ya employé qui vraiment maloba wana pour alaksa kazaki maele mingi. Alors ndeko Alvin mutu soki alongwe c'est qu'à se sentir qu'il a coquille. Tout le monde a mon soka linga longwa ndako ba parents amoni qui a coquille et amona qui a trouvé bon qui n'est pas qui ndeko sala foyer na ye libanda tout ça. Est-ce que yondingo monaki olongwa Kazarema au santai ki okoki? Bon kolongwa Kazarema ko santé na koki ou pas na kokite na ebike na Nzambi. Kazarema toza na maison de la révélation bénédiction ya papa et bana ko kita service quoi. Na bike tine na kebo na tamona Nzambi. Donc Pharaon comment il s'appelle encore Joseph
Potiphar a vu acheter na prison Bible zolo que malgré que Joseph a na prison azalaki na nzambe. Joseph aye na ndako Potiphar makamnyo tout Potiphar abana ko sala ezoki ne liboso. Jacob ye moko tant akinaki pa lamba makamnyo tout Jacob abana ko sala ezoki ne liboso. Donc eza ko za na nzambe na wuti place que bonzambe ezali. Donc moi je me rappelle très bien du temps na Kazarema bien sûr to bana ko sambela na biso ko tanga Bible mais peut déjà encourager kinga sous makas na ko sa lecture ko méditer Bible en tout moment. Donc, mais au humilité ko zala malamu nyoso zolo ba pona PDG na yo ex PDG na yo mais quand même humela ki penda mingité ya ko zala pembe na ye. Donc 4 ans c'est beaucoup na humeli ming na ko za pene ya frère Blaise Manzam na apprendre et singela na apprendre donc na améliorer façon à représenter ba émission na améliorer façon à retourner ba mituna ya préparer ba émission nyonso na tout na zu yango et pas les frères Blaise Manzambi ezate qui na se sentir capable na koki mais je crois mieux que elongo na nzambo na zanaye donc nyonso et ko marcher malam ezate qui na longo Kazarem un jour so qui na posa qui na zo Kazarem na ozonga na lolo so PDG qui a signé qui na rendre service na rosa na lolo personne non PDG non na moins que émission mon na zone na sana na posa qu'elle est na Kazarem et qu'on est na Kazarem parce que Kazarem est l'école est site les 001 donc numéro 1 pour la promotion chrétienne l'équipe a site nyons tout selon yo merci ndeko Alvin mais nazo banga eko maté lokola enfant prodige azwaki bomengwa papa akei mais tout monde azongaki to lingite lobi koma bongo nino oyanga est-ce que ça contre volonté papa te papa pesinga sko bénédiction non moi nanga na ndimi tia ma bénédiction kene évoluer salam sala ozomon sko différence moyezan donc nazo travailler avec bénédiction ya tata nanga Tine Kazarem etamola réseau récit réseau qui est toujours liboso ndenge papa sala ki Blaise Manzami a fongo Kazarem ba site musunyon sto a sala ke na liboso ndenga pe mwana ceux qui na sali nyon sto na osala ke na liboso parce que na dans la bénédiction à papa. Alors ndeko Alvin bana poto bana mokili momba bazolanda yo lelo poni chemin na yo tracé chemin na yo nino ko yebisa bango ba o ba yebaki na Kazarema mais le long de Alvin aza sous na Kazarema te nino ko yebisa bango ba fan na yo ba toni so ba sepelaka na yo na musala na yo kitoko oyo osalaka o présentaka na ba émission na yo nino ko yebisa bango. Bon elo na ko yebisa bango ke so ba o nyons tu ba fan na nyons tu ba na posa ki ya rolana toujours ba actualité ya kibonzambe ba s'abonner car na chaîne na YouTube site ezo fondama déjà donc la voix céleste nzela lola la voix donc la voix et VOIE donc la voix céleste nzela lola ba s'abonner kuna ba okuta vraiment na kibonzambe na maloba na loye mo pe na misala pe lo les ofuta biso toujours balandanga wana na ba onyon stu ba misala ko longa bisika bazo sala na ndenge mo ya mabe en tout cas conseil na ko pesa bango attaque muta salio mabe ndenge ni kanisa ta na bolam moko oya sala pona yo c'est vraiment très important na yebana ki na potote na sala jamais na site moko na yaki na Kazarema na ba incompétence nanga mais PDG Blaise Manzam a pesanga chance ya retravailler na Kazarema ya recoachinga ya rekoma lelo o nazali et pourquoi que ça na un grand vraiment très reconnaissant na PDG na ngai na yebana kinte na poto babana robenga ngate na poto eza grâce na ye asalinga ke na koma lelo o nazali na se sentir peu capable ke na longwe au contraire nga kutu na sali PDG mabe ye mutasalinga mabete parce que la kisinga musala pesinga chance ke mokili mobimeye banga et par rapport na yeba na poto na yeko longwa quelque part ngande nazota monango papa parce que nazo mona déjà bafouri en tout cas et la kiske na wuti na ndako mabete na wuti vraiment na Kazarema la maison de la révélation tozo continue toujours vision ya Kazarema quoi donc c'est ça quoi na sepeli mingi ndeko Alvin ndenge o reconnaître que yonde mtu saki papa mabe on le bien tout à l'heure on a sepeli parce que kolongwa ezara pasi donc o quitter moto yo azalaki tozaki trop cher pour nayo mais ko quitter kaka boye et ça la vraiment pas si et merci na mon boss Patrick Momo oya zui biso pe dans l'ENEA car na ba coaching na ye oyo ne lobby to ko sala ke mo kilango payer ba découvrir biso ba sentir biso merci mon boss Patrick Momo
sans oublier les big managers Eric Momo bambota trop bisika bozolanda biso tozo bunda bunda kaka na maele na bino na makanisi na bino na ba coaching na bino et biso pe tozo bunda toujours bomoko ya mboka ezala bomoko ya mboka bolanda ba news ya malamu ba news boko sepela nango bomoko ya mboka toujours toza wana pona ko servir batu nyonso balingaka sito bomoko ya mboka. Alors ndeko Alvin et pour tous ceux qui sa malobani okolo bana bandeko nyonso baza liboso na yo bazolanda biso à travers site na biso bomoko ya mboka na émission oyo tout ça la ke ba découvrir artu nyonso oyo bayibi musala oyo ba présentaka misala ya malamu oyo bazosala fierté ya mboka oyo okolo banini pona bango. Bon, on a que non succès n'était pas dans Nzambe, qu'on s'est confié qu'à Nzambe. Et dans un message très important, on a des comment il y a moi c'est mobile azol en un net moment. Et c'est que après nous tout ça na mokili, ils allaient liwa ils allaient abisso quelque part quoi. Aux la riche, aux la pauvre, aux la sorcier, magicien, nous tout ça là, ils allaient liwa, ils allaient abisso. Na moment moko na bani mo na bepek moko. Nous devons savoir qu'après la mort, les grandes choses commencent après la mort. Ceux qui ozala ki musumuki, yeba ko ozana vu moro ya mulai mais nakata passe na lieu de tourment. Ceux qui peut ko salela ki nzambe ozana vu moro ya mulai mais nakata bisengo. Donc après la mort, les grandes choses commencent. Nous devons préparer notre mort. Yeba ke ceux qui oyeba ki na nzambe te aux autres Nzambe et bien mais ceux aux autres Nzambe voici l'occasion au Kenzam azo pesa ya koyeba un peu ko sala examen ya vie na yo comme vraiment ozongela Nzambe comme ozongela vraiment Nzambe peut-être Nzambe ne mutazo ebisa en net moment peut-être que dès après avoir la émission un jour tout 3 jours après au kufina yo mais yeba ne ya otamo Nzela Nzambe pona ke o mérité vie il y a ce qu'on a c'est que qui kolobana suka ya émission bonzambe na bonzambe lola ezofuta nous devons savoir que nzamba zali donc c'est ça quoi. Merci beaucoup. Tout est possible à celui qui croit. Donc ndeko Alvin a lobby déjà eloko siminga makasi tozaka reconnaissant vraiment ta bola mumukie o basalela yo Lelo na moni ndeko Alvin oui net que pas frère Patrick Momo na ebi que frère Patrick a reconnaissant un peu na reconnaissant na ye na bande union tout ba longwa na bomoko ya mboka et singe ko za reconnaissant là je vois directement Jules Mutoto badadi nyama bobana ba o ba travailler na bomoko ya mboka chanso Patrick les frères Patrick Momo pe Sabino attaque quelque soit que bomona ba mangam peut-être et c'est pesa ebinote mais boye banaki na potote. Donc, beaucoup de chance quand même à retravailler dans Bomoro Yamboka. Naïbi que frère Patrick Zalam, tout le monde bien, toujours combattu, mais jamais abattu. Naïbi que Babounissa est trop. Mais vision à Bomoro Yamboka, ils ont moulai. Bomoro Yamboka, tous autres bêta maso, le loisa, y a un qui monte au lobby. Voilà. Ouais, c'est ça quoi. Voilà, merci. Azara toujours combattu. Azara toujours combattu. Un jour, yo pose le baraboy. Mais 2 ans, une année après, pour changer le langage. Na sepeli ndepo yo ebisinga oza reconnaissant na Kazarema place au Utaki yanga na lobby azara combattu mais jamais abattu. Mon boss Patrick Momo coaching kan ningozo kende ningozo biso dalenea et lelo tokobima pourquoi pas lobby to za la reconnaissant to za reconnaissant bandeko na mukie ata obasalela yo nde yango eza malamu. Merci encore une fois. Nyabatu nyonso balanda kibiso et na pesi susumbote na famille ngabiole moma na France lilinga biwele na saluyo yo bino bozanga kate kolanda site na bino bomoko ya mboka na pesi mbote ya trop na les big manager Eric Momo mon boss digital Patrick Momo coacheka ndingozo coacher biso toza wana pona ko servir bomoko ya mboka. Toza wana lokwa ba combattant o tozo bunda kaka toza la paix ba sepe la paix na sengi na bino bochaka signature wana bo solo la bana poto ba vrai bana poto ba prêtre ya solo na bo sanitaire artiste moko ya munene mboko yo digital Sparta na PC mbote sikazola nanga digital Sparta Nkusu vraiment ba salutation na famille Nkusu Mobimba sans oublier famille Kapanga
bébé Obama kapanga bino tu bozolanda biso mbo théâtre esika bozwami. Alors tout le monde ni bongo à la prochaine numéro boza pété boza toujours branché na site namno bomoko mboka. Bye bye. Nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yaona biso bomoko ya mboka oyo nasenga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango. Ela. Mini yena mwana benu congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ben informação de moça dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos. Avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Bomoko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Ela. Oh Amérique. Ela. Oh Afrique. Ela. Oh Asie. Ela. Oh Océanie. Avec Digital Momo. Papopi motoki bala lobi botala ka bomoko ya mboka merci.